lelo oyo Dubaï a construit mboka nae soki nga na yoki pasi pe ma pourquoi au moins ba Dubaï oyo ba payer Emirates oyo Emirates oyo un esprit a bien Congo le kiango na mbongo malheureusement moyibi na Congo ba konzina biso tango na vandi na mboko première fois na na lelima ina misu comment Congo ko za lokola poubelle. Trop de taxes tue le pays. Trop de taxes tue le pays. Moko ba comprendre que il faut ba bomba ba taxes. Yango moni ba compagnie lokola ba Amazon. Congolais pa ko somba biloko na Amazon ba ko tikele na Kinshasa. Mais soko ke na Amazon ngana tuna Amazon botika na ba Nigeria ba mboka nyonso. Pourquoi botika na Congo te Amazon a ebisinga que taxe na Congo est cher. Ba immeuble ngana monya Congo ko tonga dans 3 ans. Soki moyibi ezate na 3 ans Congo tongiango mais eloko ezoboma Congo eza manque ya volonté nazo na omona ke biso ebele to kokufa to kotika Congo ane ko bongate